Bandeko likambo ya cancer ya sento ya mabele ezali vraiment kozwa ampleur to alire moko très inquiétant na monde to na société, parce que selon statistique ya Organisation mondiale ya santé, plus de 13% ya bamama bazali kodévelopper cancer ya sein, soit une femme sur 8 na vie na bango bazo développer maladie wana, pe ezosala pasi mingi na société, pe ekomi kopesa somo. Yango bandeko na biso la grande découverte, ça dépend ya place oyo bozwami. Tozali kopesa bino bambote soki ozali na Congo Central Kiambote Kiaku, soki ozali na mboka bapaya soit na Angola, Bondia, Watard, Bonoit, ça dépend ya tango oyo live na biso ezokomela bino, pe tozosenga na bandeko nyonso oyo bozolanda biso bosabone massivement, bopartage émission na bino oyo tozolobela lelo cancer ya sein à l'occasion ya mois d'octobre oyo ezosila lelo. Ezalaki mois moko dédié mpona sensibilisation ya cancer ya sein, yango wana omoni tozosaisir opportunité oyo tokoka kolekisa yango te, tokoka koinforme bainternaute na biso ya la grande découverte. Toyebi ke awa na la grande découverte tozalaka na mission ya koinforme bandeko na biso à temps réel par rapport à l'actualité, et toyebi ke sanzi oyo nyonso ezalaki dédié na sensibilisation na makambo etali cancer. Yango toni toprofite mpe mpona koyebisa bandeko na biso ndenge nini tokoki prévenir yango po ete to limiter badégâts en rapport avec maladie oyo ezosala pasi na société, pe to ya prévalence eza komata. Et Organisation mondiale ya santé kutu azoloba cancer kaka ya mabele oyo to ya sein ezorepresente 16% ya bacancer nyonso oyo mwasi azobela. Donc ozomona to mpenza eza ya komata par rapport ya bacancer mosusu na nzoto ya bamama. Toyebi ke cancer ya sein bapapa mpe bakoki kozwa yango, mais ezalaka mpenza rare epai ya bapapa, me pa bamama nde eza kosévir mingi. Yango wana avant toute chose tozosalue mpe oyo mama na biso Nadège Molato numéro 00, pe na papa na biso Fiston Kombo, sans oublier BMD à partir à Luanda. Cancer ya sein ezali affection moko ndenge tolobaki ezali ekomi problème mpenza ya santé publique, pe ekomi koinquiéter même Organisation mondiale ya santé. Mais avant toute chose tolingi totalisa biso ndenge nini moto akoki kozwa cancer ya sein. Facteur ya liboso oyo ezali kosala ke bato bakoka kodévelopper yango, eloko ya liboso eza âge. Ntango moto akomi avancé en âge, akomi na plus de 50 ans, donc prédisposition eza makasi koleka. Deuxièmement ezali mpe mode de vie. Yango wana bandeko ya santé publique tolobaki avec un bon comportement l'homme peut vivre longtemps. Yango wana biloko ezo favoriser
cancer ya sein ezali pe alcoolisme par rapport à mode de vie to comportement pe komela makaya to tabagisme kose droguer et puis surpoids to obésité nyonso eza bafacteur oyo eza kofavorize cancer oyo ya sein to ya mabele et puis manque ya activité physique d'où bamama oyo oza monene osalaka ata sport te il faut faire attention po ete cancer de sein ezosalama seki te me ndenge nini tokoki kodesele yango to korealize ke toza nango. Eloko ya liboso tokoki koremarke ke na tolo to na libele okosentir mbuma ntango ozopalpe to ozosimba yango okomona mbuma moko ebimi na libele na yo. Alors soki osentir yango il faut koluka kokutana na gynécologue to na monganga po ete bakoka kosala examen na lombangu mingi bakoka kodécouvrir si réellement eza yango to yango te mpo mbuma mosusu mpe koki kozala kyste banodule kystique mosusu ebimaka yango wana il faut bakende batala na lombangu emonganga koyeba soki eza suspect bakoki kosala meme bakoki kokata mwa ndambu bamemi yango na anapate po ete bakoka koanalyse yango koyeba soki ekoki kozala cancer to te. Mais c'est tout un tableau parce qu'à part ça il y a aussi okomona na mamelon to na mitu ya mabele ezobimisa mwa mai lokolo ozomelisa surtout na baka mingi ezalaka okomona makila ekomobima na mabele pe changement ya forme ya mitu ya mabele wana pe ezali basine moko ezoko faire suspecter biso cancer ya sein. Et à part ça s'accompagnera mingi na baganglion lymphatique okomona evimbi pe etie mwa rougeur baganglion wana ekoyibima meme na se ya SLA to na se ya mapeka. Alors soki omoni basine wana ifo okende mbangu kokutana na minganga bakoka koexamine yo po ete bakoka koyeba eza yango to yango te. Tozali na ndenge tolobaki munganga ifa consulte akopalpe pe akoyeba soki eza yango to yango te. Tozali pe na examen mosusu ya machine batalaka na kati ya mabele oyo babengi mammographie ekoki kopermettre munganga adesele si réellement eza cancer ya sein. Et à part ça toza susu na examen ya anapate oyo bakoki kokata mwa eteni ya mbuma wana pe basoumettre yango na examen mpona tokoka kodesele yango parce que soki todécouvrir yango rapidement possibilité pe ya kosoigne yango ekozala mingi. Mais soki todécouvrir yango tardivement ekozala pe pasi yango wana mama aire nyonso yo moko pe okoki kobanda kopalpe basin na yo po moindre kaka suspicion ya mbuma to nini kutana na munganga mama mpona koevite badega. Me ndenge nini tokoki koevite yango esengeli kolimite consommation ya alcool to kolimite komela masanga oyo eza na alcool na nzoto, kocontrôler même poids ya nzoto na yo. Et puis mosusu esengeli mpe kozala physiquement actif, c'est-à-dire kosala ba exercice physique. Il faut koboya komela ba cigarette to makaya nyonso wana yango nde ememelaka biso ba cancer ya sein. Et puis koevite pe komela bakisi bimelamela ba hormonothérapie. Bamama tokoma komela bakisi mpona oya monene mabele vimba ozo komela ba hormone
Donc wana nyonso oza koexpose nzoto na yo ya bacancer ya sein. Il faut pe kozala na aliment moko sain et équilibré, bio, manger beaucoup plus à ce qui est naturel. Pona bandeko boza na États-Unis kuna bokoluka bokutana mama Nadège Molato, yende penza za mama bio, akoki pe ko créer bino ba jus de fruits où ils ont ba antioxydants et ko prévenir même ba maladies cancéreuses en nzoto. Il faut pe ko réduire ba produits chimiques mingi, ko appliquer ba produits chimiques, même ba pesticides, c'est-à-dire ba kisi oya bangungi oyo etindaka biso na koboma toluka ko détruire ba insectes à travers ba pesticides wana pe ezali ba facteurs à risque. Et puis donc tolobaki précédemment, il faut pe koluka kosala ka dépistage régulièrement pour éviter kozala surpris désagréablement. Et puis il y a aussi ba scientifique musu balobaki oxytocine to hormone moko ya scission na substance moko tobengaka prostaglandine oyo eutaka na sperme ya papa ekoki pe contribuer na protection ya mama contre cancer ya sein. Mais aspect oyo eza vraiment prouvé scientifiquement, mais ce sont les mêmes scientifiques qui estiment que la sexualité aussi, la sexualité responsable qui peut contribuer na la protection ya mama contre le cancer ya sein. Voilà, bande de internautes. Oyo ya muke tolengelaki mpona kotalisa biso concernant fléau oyo ezali kotungisa pe comme koinquiéter société na biso oyo tobengi cancer ya sein. Et sanza oyo ya octobre euti kosila ezalaki consacré na sensibilisation contre cancer ya sein. Voilà pourquoi biso pe na la grande découverte toboyaki kovanda kimia, tomonaki ete esengeli tolobela biso mwa muke oyo tozalaki nango mpona bino po ete ekoka koédifier population, surtout bamama. E na yango ntango ozolanda kozala égoïste te, partager na bandeko mosusu po ete l'unique façon oyo tokoki kocombattre cancer ya sein ezali kopartager information na société epai ya bamama, pourquoi pas bapapa na bana na biso ba jeune fille, po ete tokoka koadopter attitude moko un peu responsable oyo koki kosala ke to limiter expansion ya maladie oyo eza koboma, ezali kolelisa mabota na biso. Mes salutations une fois de plus na mama na biso Nadège Molato, président Man Manyongisa, mobali ya mama Nadège Manueno, sans oublier BBC Lemena pe BBC Pola. Vraiment ceux qui yesu azongi te tokokutana prochainement na numéro mosusu. Ciao.